La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut, bonjour à tous, mbote bandeko nanga, mbote la famille, mbote bandeko nyoso bolandaka, yabino Irsil Botelwa TV. Bandeko lelo toye kolobela likambo oyo ya comédienne na biso la Brine, mwasi o azalaki bongo, mwasi ya papa na biso Gianni Faye, que son âme repose en paix. En tout cas, l'émission na biso lelo tolobela penza marambebele o nini ezoleka na poto, to pe nini ezoleka na ba comédien ya Kisasa. Torolobela likambu ya la Brine et puis torolobela likambu ya Mabidi. Bandeko, eza pasi pe mawa pona ba comédien ya mboka na biso. La Brine o lelo ba comédien bokomi koloba. Bandeko nanga makambo eza tellement ebele. Lelo Maxi amemi ngambo musupo akenda kotala bana ya Gianni Faye. Tangu Gianni Faye akufaka bomonaka bolingo o bandeko na ye ba comédien balakisaka envers bana na ye wana biso nyonso tumonaka. Mais na moya lelo yana comédien moko te o lobaka chaque fin du mois kenda kotala to baka lokwa chaque dimanche akenda kotala bana ya Gianni Faye na poto azate. Et après na comédien moko te o lobaka te banda to kunda ya Gianni Faye tala biso ba comédien Kisasa to s'organiser ki que chaque fin du mois to kenda kotala bana ya Gianni Faye ya Kisasa. Comédien moko azate. Comédien moko azate. Alors, eloko nini penza otorolobela pona Maxi pe lelo, car ndenge Maxi akenda akotala bana ya Faye, car ndenge Maxi asalaka pe ba émission na bana ya Faye, mo asalaka ba vidéo na ye na bana ya Faye o autaki kotika biso. Alors bandeko nanga internet elumbi solo. Bino mo boyebi internet toujours mabele komela mal. Donc mikolo nyonso tolalaka tolamukaka na kimia te. Jamais bolala bosala ta 3 ou 4 jours sans marambe bima. Ezalaka lelo ebimi. Lelo balobaki. Lelo kutu ya Faye. Lelo kutu. Oe comédien boe. Po ba comédien. Nyonso ya mboka na biso. Ba na bolingo te. Alors bandeko na pesi mbote na bandeko bolandaka biso. Vraiment bonjour, bonsoir. Wana boyebi. Yango edepandaka kaka na ero kolanda biso. Do na ero kolanda Irsil Botelwa TV. Yondo koyeba okozwa bonjour. Tope okozwa bonsoir. Toye kolobela likambo lelo po to sepeli nango te, toye kolobela likambo lelo po eza vraiment likambo moko o esengi to ya kolobela yango pona ko meka penza kolobela likambo correctement et puis ko meka ko lendisa bandeko mususu na mondi ya comédie ya mboka na biso. Bandeko nanga bomoni ba entourage to zalaka na bango. Wana ba camarade no ba comédien. Oza comédien, wana ba camarade na o ba comédien, oza na entourage na o. Yeba ke lelo soki oza na bomo ite. Camarade na wana aotala bana na o kaka lelo lobi okuna esili aobosa na yo obosa na bana no. E koma kaka te bana kinganzi o to zalaka kutu bien e koma bongo. Bomoni kaya Gianni Faye. Ya Gianni Faye tanga kufaka comédien tout alaksa bolingo na bana ya Gianni Faye. Comédien tout Alaksa bolingo, lelo na profité na félicité en Sulzolo, aza parmi ba comédien o ba contribuer qui même na classe à Andy, ya moi na Gianni Faye a oucho son diplôme. Alors Maxi amemi ngambu eloko nini o ekomeli Maxi lelo o Irsil Botelwa TV aye nango na réseaux sociaux. Bandeko nanga, tango ya Gianni Faye akufaka, to monaka façon Maxi alelaka ya Faye. Kaka awa na réseaux sociaux, eza na ba émission mususu ebima pona batu kolobake Maxi abimaka na ya Faye. E Maxi kuta banda ko bima na ya Faye, be émission ebima awa ebele. Be émission eloba maka pourquoi parce que Maxi alelaka ya Faye makasi.
Soka lelaka ya faille makasi par rapport ya relation au bazaka nango. Azalaka vraiment donc azalaki tout close, azalaki proche makasi na ya Gianni Faye. Azana ba bon moment o ba partager kana ya Gianni Faye. Ya Gianni Faye lelo atika biso, mais combo ya Gianni Faye na internet esilate. Esilate. Parmi ma comédien oh vraiment bazaki mingi together, oh bazaki mingi proche na bana ya Gianni Faye. Toloba lelo eza Maxi. Ba comédien belé ba boya la brine. Ba comédien belé ba finga la brine. Mais Maxi malgré qui n'a problème na la brine, mais atika ki moi si anate. Azale ko keta la kayena bana malgré ba problème. Pourquoi Maxi banda ko keta la kayena bana? Poza na bolingo d'abord ya Gianni Faye. Et loko banda ko mema Maxi apusa naka toujours pembeni ya la brine po azalaki na bolingo ya Gianni Faye. Mais lelo banda to kunde ya Gianni Faye mikoleleke ebele ba moi eleke ebele. Lelo ba comédien bo saleli Maxi likita. Lelo ba comédien bo vandeli Maxi likita pona bo tonga Maxi kazaki complice na mwasi ya Gianni Faye pona oye komela Gianni Faye seke bo mitema mabe. Seke bo mitema mabe. Nani oya mona kite biswana oya leka awa na réseaux sociaux. Première vidéo oya circulaka na internet. Vidéo oyo oto monaka Maxi akendaka pa ya Gianni akendaka pa ba ya Gianni Faye. Tango ya Gianni Faye ya kufaka. Vidéo ya liboso oya circulaka o ba comédien ba kendaka oyo la bride na Maxi ezaki benda bika bomonaka babimisa Maxi na ndako. La bride abenganaka Maxi na matanga. Nani amonaka vidéo wana te. Eza vidéo oyo circulaka internet mobimba après liwa ya Gianni Faye. Mais lelo nga na okamwa soki biso ka bato internet to ya lisusu na réseaux sociaux to ya oloba ke Maxi azalaki complice na la brine. Bolingi Maxi asundola bana ya Gianni. Po soki Maxi aswanyaka relation na la brine eza pona bana. Dernièrement to ocho mona ya ocho sala vidéo na bana ya Faye mona ya Faye wana ya mobile. Combien de comédiens o ba sunga bana ya Faye? Soki bango moko ba comédien bana mitema mabe. Soki bango moko ba comédien bana mitema mabe. Bomone loko esala ba comédien mitema mabe po mutu nyonso alingi succès. Mutu nyonso alinga diembela na succès muninga. Bomona kama bidi. Tama bidi nde bazaki na Jérémie. Après maladie à Mabidi, bande ba audio ya somo. Oh non, yé la bino boni après émission oh. Donc on retient émission on a 21h à to lobela likamboyo. Ya Mabidi na Jérémie Chaban. Nanya boa kela Mabidi malade. Pour après quand maladie à Mabidi na Jérémie Chaban baluba na ensuite. Ba comédien. Tant que moni ke bino boana bolingote, botika komena sa bato ba soutenir baninga. La brine ana boko la bana na ye, azora soutien mutute. O na famille ya Faye ba kanisela muta kanisela zate. Na poto ana zo boko la bana ye moko, ausala bana ba ozo mbonga poto yango boko la bana na ye. Alors so le comédien mi balemi satu, ba raisonner ko sunga la brine. Soki lelo, nani, maman na biso Maxi Bondowe a raisonné ko sunga bana la brine. Boyo lobi la Maxi na internet problème angoni. Boyo lobi la Maxi na internet problème angoni. Moi so Maxi après liwa ya Faye. A ocho zana ba problème grave ouais. Ocho mona ya banyongo. Tala bolingo o Maxi zaki nango amona kike akoki kotika na poto te bandeko na ba comédien bandeko ne ba comédien ba kita kisasa ba kende ko kunda Faye. Maxi azala na mbongo te mais a préféré ki ake ko défaille intérêt. A préféré ki ake ko défaille intérêt po esunga ye alanda bandeko na ba kende ko kunda Faye. Mais ba comédien bazala na poto bozaki na ba mbongo bokoka pe ko cotiser pour na Maxi bo futele billet. Vous pouvez cotiser pour la Maxi, vous foutez les billets. Mais vous sala qui en côté, qui to côté, botika moi na moi si abatu. Azana mambe belé na mutu, Maxi azana mambe belé na mutu po, mambe belé zo le kan internet ana kombo na ye.
Bien ya Jennifer ya kufa a Marcia kenda otala ba famille ya Jennifer makambebele bima sur internet na kombo na ye. Bino mo bomona ki mama ya fa ya sala ki émission. Après kokunda ya fai, ba famille ya fai ba sala émission pour na kombo Maxi. Mais Maxi lelo après makambo nyonso makambe yo bimake soki ya kendaki kin akendaki na mbongo ya defaki. Bomoni moi so ya defa mbongo ndenga ye ko sambuse na internet to za rappel na mawa batu. Tozaka pena mawa bato. Akoti ka bana ya faite. Moi sana travaillera na ma longa te ke o aza soni na ba million so ndedi mena mukie o ya zozwa. Na mukie o Marci azozwa. Azo kanisa quand même ko soutenir bana ya fai. Makambo Marci osala o ba comédie belé ba sala ngote ba comédie tono ba comédie a kombo na kongoti. Bolika honneur mais boliko sunga bande on a binote. Ba comédie Congo ba lingi honneur. Combien de comédiens au baza bozo bomana ba jalousie etondi makambu mabe pa bolingi honneur bolingi babenga bino ba patron mais bolingi ko se soutenir te bo se soutenir Bellevue azaki ko sunga bana ya dadi na ya baite ke Bellevue bando sunga bana ya dadi bozala kaka boye lero bo décourager Maxi ko sunga bana la brine ko sunga bana ya Jennifer. Bellevue zalaki atangu ya dadi kitambala kufi. Bellevue sunga bana ya dadi. Mais lero bo mona nde dati ya baluke la Bellevue na internet. Pona loba ke bambongo nyosa banda ko pesa biso mama Olive ndi mtabanda ko pesa yi. Abosani ke Bellevue pasaki capable mama Olive apeshe mbonga lena ngwa vena yi. Dati alinga keni paite. Combien de personnes ba pesa bambongo ba ke sunga bato o gouvernement pesa mbongo zo mbongo ke ko sungela ngo mutu bweme aliana ngo bavandi pe ameli ngo pe ngume alia ngo pa vandi abongisi pe vina e to mona ki na internet soki kutu Maxi a sunga na mwa mukie o azozwa eza mbongo te ke ebima na maboko ya gouvernement eza mbongo ezo bime pa na ye moko mais quand même azo sungela ngo bonzima ete boya toujours ko décourager ye. Boya toujours ko finga ye na réseaux sociaux. Bolingi nini? Olepeza batu musu ba osala ngo me bino na bino ba comédien. Combien de comédiens o ba boss na mboka na biso? Combien de comédiens o ba CEO? Combien de comédiens o ba patron? To benga bango ba boss. Na mi bagi na ya basi. Mais comme boza na bolingote, bokokaka ko se sensibiliser te même pour na sunga likambo. Bokokaka te. Mais boza mite mamabe, ba comédien RDC boza mite mamabe. Bolongola na molimo wana ekimote mamabe botia musala liboso bo sungana. Mama oya ko sambusa Maxi na internet pour na bambonga nyongo bayokana kia defa bambonga nyongo ezo mataka chaque fin du mois ezo mataka intérêt mama na ko sambusa Maxi na internet grâce à comédien boyoki li solote soki mama na ko bima ko sambusa Maxi na internet grâce à comédien siko ngana kamwa elo ngana lobara bano na to s'abonner na en tout cas to s'abonner na nous so ezambala no liboso au continue Irsil Botelo TV vraiment au s'abonner au commenter, au liker, au partager. Ah, tout le monde ba partage na bino. Nga lo ba vraiment ba partage na bino. Yango de sala ramusa na biso ki ndiliboso. Alors si c'est la première fois que vous visitez Irsil Botelo TV, donc tango koti wana kuwela ko bimate, au s'abonner s'il vous plaît, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp. Partagez sur la Messenger, donc partagez sur partout. Et pas y wapi lien oyo ekokomi la bandeko. Baso solana no likambo Irsil Botelo TV ayekoloba na mukolo lelo. Et puis ndeko zo s'abonner na chaîne na biso tango s'abonner ko bosana te, cliquez sur la cloche de notification. Cloche de notification et ko sunga yo prochainement tango Irsil Botelo TV a utaba analyse na ye et ko komela yo esika nyonso okozala. Yango bomon to lobara toujours cliquez sur la cloche de notification. Alors bandeko nanga soko za na maison na yo magasin oza na business moko olingi pub nango eleka awa olingi Irsil Botelo TV asa la publicité to promotion nango to sa la publicité pour na yango. En tout cas n'hésitez pas de nous contacter numéro na biso yango wana eza na wana. Ozana likambu moko o lingi partager, ozana lisolo o lingi babeta, ozana likambu moko o lingi partager na Irsil Botelo TV.
en tout cas ko hésiter te ya kokomela biso numéro na biso yango wana eza liboso na bino ba conseil na bino pe tolinga ngo ba papa nyonso ba mama nyonso oyo vraiment boptiaka conseil o bopesaka conseil na mwana bino ba papa nyonso ba mama nyonso bopesaka conseil na Irsi Botola TV en tout cas nzamba lola apambola bino ba conseil na bino to lingaka yango makasi tozonga na likamba maxi eza vraiment pasi nazoyokelaka mwasi omawa nazoyokelaka mwasi omawa ndenge internet nyonso etalisaka mandoki liboso na ye nazoyokelaka ye mawa ndeko yo za molimo osunga te tika bato bana molimo osunga basunga po bakomedie beye na mboka na biso bamibenga babos wana ezalaka mpona bango moko bana ya dadi bango wana batikale banda Bellevue atika kosunga bana ya dadi nani akenda kotala bana ya dadi nani akenda kotala bana ya dadi muninga na bino ya théâtre aketala bana baninga tomona bafeti oyo eleke pa Bellevue tomona dati fete anniversaire a dati comédien moko asalelaka dati fete anniversaire mais dati asala fete anniversaire eleka epa Bellevue kandi dati azwa exanini asilisa classe asilisa université Bellevue asele mama na fete mais kaka likolo ya bafanatique kaka likolo ya bacomédien likolo ya bafana kwiti oyo nga nalobaka lelo bomona dati abima na internet afinga Bellevue grave babakuku baya babeta maboko po dati afinga Bellevue po bango bayokanaka te na Bellevue likambo wana yango toomona susu na mama na biso nani Maxi soki Maxi akasali video na bana ya Janifai mabe eza api visibilité ze ya ye moko lelo boli bolobake bana ya Janifai nde baopesa Maxi visibilité non Maxi azala na visibilité Maxi aye bana va bana ya Janifai baya bacomédien bozala vrai botika hypocrisie botika motema mabe botika face ya mibale bosalaka wana bacomédien mitema mabe oya koto osolisi oke koto obomi mutu oye pa o solisi ozongi pa oyo obomi oyo eya kitoko te to changer s'il vous plaît Martiana zonyoka mayeboko na vie na ye botika ya sala vie na ye botika mwasa bata bunda na vie azo bunda na vie na ye sans lisungi mutu moka ye ko déstabiliser vie ya ndeko na bino comédien awa na internet ata comédien moko atasali émission mpona olobela ngo mwasa na ye kolobela mamba nyongo na internet awa est-ce que ça na comédien moko asali émission mpona olobela ngo to pona o défendre ndeko na ye bo défendre ete mais to moni combien mbongo boni o ba comédien ba lié na matanga ya fai mbongo boni bozanga ko soutenir ndeko na bino aluke ki ko defa mbongo poya kisasa mais bo moni makambo esukele na mbongo wana soki le last du mois lipa ke kabola na bana ya Janifai esa bino motema pasi poani aotala bolingo o ya zaki na ngona ya fai amona c'est mieux azala pembeni ya bana wana so aza pembeni ya bana nanda zo raisonner ya fai mais bino ba comédien ba raisonnement na bino eza musika po anini po mitema mabe eza na kati bo mona lokaso Maxi sali ba video na bana ya Jennifer onje mama Denise akitia pesi bomengo yango nde bo mona eza kitoko te eza kitoko te eloko yo moni ko sala te so muninga osala ngo osa bolamu moko boye pona osunga botika muta sunga na ye mbongo Maxi osungela bana ya Janifai eza mbongo na ye mona mukie oyo azozwa sunga lelo ata bo bando tonga nde bo loba ye azosala ngo pona visibilité na ye azo gagner beaucoup pona bana na gagner nini YouTube to TikTok efuta Maxi combien efuta combien est-ce que ba vidéo nyonso oya tsaka na YouTube na ezala ka ya bana wana soka tie video mibale misatu oya kutana bana ya Janifai nde esali nini
botika mwana mwasi ya bato azala libre na vie na ye. Non na ba problème na ye belé oh ye moko azobundana na kosilisa yango. Alors botika ya ba comédien bokoma qui sont pour qui sont contre. Soko lingi muninga te vanda tika muninga kimia. Et oza malama en tout cas merci na bato bolandara Irsi Botelo TV. Ndeko nango ozi occasion okota na émission na biso en tout cas partager biso partout. Partagez biso na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez biso na Messenger, mais quand partagez biso partout, nzamba lola akopambola yo. Ce qui pesa ezambala no ya liboso kotina Irsi Botelo TV, tant ozo s'abonner ko bosa na te cliquer sur la cloche de notification. En tout cas cloche de notification ndeko sala prochainement tant toya na ba analyse na biso, olanda biso lisusu esika nyoso o kozala. Ya on bomoni to betaka sete ndeko kotina émission na biso en tout cas, ko hésiter te vraiment ya ko cliquer sur la cloche de notification. En tout cas, na okendete sana pesa batu mbote. Na okendete sana bena na tanga bato ya ngai ba obolingaka ngai en tout cas nzambe a pambula bato nso bolingaka ngai Princilia Mbumba esiko zali nzamba lola a pambula yo. En tout cas na lingaka bino mingi ba obolingaka biso balinda bukulu ya balinda mama na biso Colette Mosele esiko zali ba bizu na yo nzamba lola a pambula yo sans oublier Chouchou Botelo depuis États-Unis tata mwasi ya bana nzamba lola apambola yo Madeleine Keita akete ba Madeleine ba bizu na yo esika o zali nzamba pambola batu nyonso o botiaka vraiment misapi na bino na Irsi Botelo TV pona ko soutenir biso nzamba lola akanisa misala na bino. Florence Lumana nzambe amona yo boza vraiment ebele o bo soutenaka misala ya Irsi Botelo TV tika nzamba lola apambola bino nyonso oyo bo soutenaka misala na biso ekende liboso. Ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite. Bisous, bye. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsi Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.